vous dire merci pour votre fidélité. Nous sommes ici à Luanda, à Watoza, à Vandoule. À quelques minutes, il y a production à Amatana, Sina Atlantico. Nous sommes là avec l'artiste Rité Watanabe. Bonne nuit, Toto Weekend. Qui veut ça? Lelo totali la kahaba. Ou lelo baba gebima marambo salama mais lelo totali mec. Donc on a boule à 622 jours, la fuite de la Mecque à Médine, ya Mahomet. Yomoni là. On a la pierre noire, la kahaba. Bah ouais, histoire ya la kahaba, bah ouais, bah pierre noire. On est en centre Mecque côté de bakenda pèlerinage. Les deux à pèlerinage. Donc ça la pèlerinage dans l'Atlantique. Toi aussi on a eu. Si Dieu est pour nous, Touroubanganan. Qui c'est mais Olobani n'a bien parce que maintenant là et les cas, Olobani n'a pas tenu sur la Watanabe. Un sentiment normalement dans deuxième fois Atlantique. Et il y a tout le maintenant, c'est comment? Il y a les bossus rattrapés pour nos producteurs à tout. Si vous rattrapez le roya raté ça va. Voilà donc sénateur Paolo Tidilo. Baloua sous prétexte, il y a balance falaise à la jour à biso faye au bêta. Mais avant de s'y commander qu'on a indi ba zombo ba fâché, ba choko ba bisi ba yombe babi goga fois bêta. Bata frontière ba londa kuna. Ba frontière côté ba saka sai pour Angola kangama na Congo. Babi goga fois bêta pour gogande makambo. Donc ça y na choité. Azongi ya moni makambo. Mais respect à Paolo Tidilo pour la organisation. Makambo tu za nango bien pepele. Nous les trop yemba mais ceux qui organisation ils a bien faut reconnaître. L'organisation ils a bien et félicitations. Et plus na Luanda. Makambo on a commencé la présentation partout. Mais il fallait qu'il n'en a Luanda pesa là. Pourquoi? Parce que bana Luanda ils ont cru en moi. Sans un album, Batondi ça va signer Africa, Bayana va signer Atlantico, na banda piscine Alvalade, Mutaliboso. Je trouve bêta, Mkolo na WhatsApp, Xavier Lopez, na baya Gilles Makaya, Lubina Bango, mais awa musique est bêta raté. Absolument, il DJ ko bêta ndule, makami bungu salarié. Yo mona. Match. Donc tant ba talige ba mona ke tete makambu ye kitoko. Yango lelo congolais, tu na ba rapé ke batu ba robanda ko yango la bando bêta. Batu bazo bêta pe kuna. Donc voilà. Si il fallait que nous ayons la bande angola nabi boyamba kinga sans album. Si ko fobo yambanga na album. Pour force tous en ango to leki bango na mbanga. Mais mbanga na biso ya makele d'été ya ba insulté parce que bango tout to leki bango na mbanga. To leki bango pe na spiritas. Po ebele baza ba moni. Ebele baza ba uki ba kento. Si ko ba yaya pe na ko mouvement ba yaya. Yango oto na mec. Donc voilà, Banangola bayambanga sans album balaksan affection. Si vous tant tous un album, boni toujours dans l'accent bat na babraza, tout l'accent bat partout tout yana ngolati. Tu es golana bakoko Angola dodo kolo. Bufungola inzela. Je vous remercie bino pour biso ko continuer nzela. Parce que ninga tozonga à Kinwana na juin, et comme une répétition maman ko Londres, Canada, Paris. Tada. Na groupe mobile. Bato sate bango banani bayoka raté na lobaka tant na ye na barke makambo pasi et bandi bato bavandaka babio yaza manga trop te j'avais eu une vision parce que ceux qui nzamba sali appel bato bandi maraté bato Israël babkanga ndeko na bango Jésus ba ko bwake na libulu ndenge nga bato bazwaka ngana bata maison mère na bata ba orchestre musu basangela kanga bazwingala ko bwaka ngana retirada na libulu mais tango to komi na libulu Marc Jésus n'a tika bango qui dit ba batikana odinde ba mema Jésus na libulu donc nous boake magicien muta Belzebul ba boake ba koma na libulu bo Jésus devient bango kenda na tika bango batemi na libulu siko bazomona penga sute bazo ba teso ba boakanga so ba boakanga te retira des signatés retira da bobo public ezoyemba ayebi ko yemba ta na voix liberté yo ba goga ta na voix liberté siko le roi de la forêt grand formateur a forma qui mutu pas na voix liberté a forma qui mutu pas na faux chanteur c'est que yo finga le roi de la forêt directement donc siko yango na yo laksa ke le roi de la forêt a forma ne batu mais spiritas yeyo teo na boyiti na di a forma na bandeli kolobisanga pelo na lobite tonto na bandeli le roi de la forêt a formé ni batu mais spiritas ndeyeyo on a évité de se comprendre
ata professeur ya toto weekend apesa ki nyonso te apesa ki oya ko apesa toto weekend akende ko développer yango ndenge na ye yango wana tozosala nango to benga ngo développement spirituel tozana ngo za o bazana ngo te ba tozana makambo mosusu balobakeli omona nchik les retardataires ont toujours tort bakotikala kidi bakomona ke toucher côté moko bo baondima te. Ce qu'ils n'ont pas pu faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans de carrière, on va le faire dans moins de 3 ans de carrière. La vitesse, hein? Oui, mais surtout ta vitesse. Michael Jackson a bêta, Michael Jackson a monté les beaux les gars à radio et mindele. Noir à les beaux les gars à radio et mindele, en a 5 ans. Mais on le va en vitesse. Tout le qui grâce, Yanzambe. Batu ba mina ngoka bongo so na grâce ba komona ngo vitesse ba komona ngo magie ba komona ngo kindoki ba komona ngo mambebele. Voilà. Embellissement wana ndé makambo. Les savoirs. Babaki, quand l'intelligence accompagne l'homme, Dieu se réjouit avec son peuple. Et on Antonio, number one, va se réjouir. Voilà. C'est cool. Parce que tu as pied élevé à Chocho, au Bétini. Oh, la Tézanie, pour la monnaie. On a une forme, mais on a pas moi une idéologie. Tu as Gianni, tu as Dior. Oh, Dior. Tu as Dior, tu as Dior, tu as Dior, bana maina Dior. La Dior. Et la Dior, hein? Eza bilamba bana mi o bilamba bana mikete te eza pe bilamba te ko ba ko selo na Chine mbangu te bilamba bana mi o 2017 2018 po ndena yangola lo na ngena beta biloko ba Jamie Foxx bazo beta na ba Lil na ba Wiz Khalifa mais natali comme eza soirée na Kenon boy lobi to beta ba Didas o na mutepinete après semaine on a ma bord na ko beta pièce ya mabe wana ba Kanye West kamba nango ya Dolce Gabbana na kubeta biloko tout na un mois ngola po ngolé linga forme soki na zongi kinchasa na zongi na ngamu tabajin ba normal ponga na zana saperte mais na tandika na coup d'œil soki loko moko bimi eza biloko ba ngwa chuki idéologie ya suka siko to nango ya Macron azobeta na mutu na tour na ye na kubeta batu na tour na bango idéologie siko wana ya katikati idéologie ya suka autre couleur nango Bruce Lee a beta akipa catégorie te Bruce Lee wata oui mambo ba bango nde bazwa mamalo ba bakomaka ba livre pour ngai suka sen nanga ezalwa papa maninga koya kanga tant so avie koya daya mais na tika histoire pour nga posa nanga na tika histoire wata banga mtude nandole oh wata banga mtude yebsanga ngina bangana nandute nandule zaka koyemba na voix na yo kubina na loketu na yo sikonga na lubanga ba bango nyonso muta kubangisa ngata te tete na mukolo na mona muke déjà zate o ngana lubanga na ndula zati ata mu côté mais respect mutuel ezali parce que l'acceptation de l'autre est une victoire sur soi-même. Quand tu ne sais pas reconnaître, tu ne seras pas reconnu. Je sais reconnaître. Nandima baya ebele, nandima ba mas ebele, ba frère ebele na mikolo na mi bon. Tobima na kafouillage génération moko malgré ebele baza mikolo nanga. Mais nandima bango. Na betile bango maboko. Na somba ba cédé na bango na yoka na car. Na félicita bango. Bango nde baza na motema kondima te. Bazobanga kondima ba so bandimi goga bateki pouvoir. Nzoka nga nandima ki bango parce que nga nazaki spiritas tango ndimaka eza po nzamba fungola banzela. Basaki balboma nazokumisa nazondimango nazobeta ngona bakar na oyanga bazobanga kondima. Et pourquoi? Parce que l'album nanga teka musique wa facile à Congo beta maté na beta ba tout en noir. Mawana komona na beta ba beti fou. Bandule o ezara omuni tant on doit la carte 2000 Aubert Kojex Thomas est-ce que biloko pene ko longa terre kende tino watata batando ndi mabiloko wana te tout monde au moins genre mais lelo ba fusée comment on matali kolo lelo ba vaisseau spatial comment na éviter chose comprendre tant eloko tant makambo changeaka batu ba reconnaître mbala moko te ba mona on net tala wazolo ba alo belebele osukani kaka siko changement za kabongo ya changement za bongo donc Karim kuta yote bete nanga ba bengana ba to mon côté moko bona bi ba bengana mo ba saleni o te ba to ba lembi na bango mamba ba sponsor na ba ke ndule jour to ko tika la sans sponsor to ko kuta na bo sentiment les animes au sala plaît te voilà te ba chez les auteurs ngate na lobby ba bengani ba to côté moko ngate yo lobby au sala plaît pour on chante ce choses avant que ni femme on ça plaît au moni ba mission be ba les na TV na ba sala ba 15 personnes nabi na yo ba 17 miso sala ba 48 personnes ba genre ba vidéo ba beta kawana ba likisa na télé
Webinga na beta concert à $100 na Kinshasa na $50 batu ba ko beta pringa. Mais baleksa ba beta des concerts mais baleksa ka moko. Ou yaki a cafouillage ba nini ba 500 francs. Mais oh il y a $100 50 et les kati. Bino pe botu na bangote. Pourquoi bolekisa te? Batu balaka biso ba stade des martyrs. Balaka biso ba stade du 20 mais ba beta te. Botu na kabangote. Mais ce que zanga bokomotu na lobi na avant le 29 anniversaire na reféter on stade du 20 mais na ko beta ngo dada. Kauka mombele yolo kimbangu. Changu tango kita lemba matonge kitambo ba bandal. Ngai après voilà puis. Nazoloba na yo makambo nazoloba no makambo nga nazosala. Na bandeko ba Romeo Golf sans album. Wa ko beta Romeo Golf $100 album ezate. Omona kite. Béatrice album esimbite na beti. Willery première fois na Congo concert en plein air payant 5000 francs. Ba sali ba clôturer ba bazo futa. Pour ba mesana na concert à prémisse na skoll, boye outi na kona bino tebino na konzota la ndile bokomi belé. Wana futa 5000 francs. Omonaki. Batabla ko balela. Ata to sinalité contre araboité. Photo sur la ba close makambo tout qui na makambo malembe. Donc ça veut dire quoi? Nazana makambo, on va venir en marge de progression. Pour plus surtout calculer makambo ba dotation aux amortissements et provisions. Toujours calculer ma kambutu, ma marge brute, ma valeur ajoutée, ma résultat net. Vous comprenez? Donc toujours calculer ma kambutu. Donc naza côté mon boy, ceux qui muta tima car mona. Mugwa mona ti. Il faut muta na peigner, faut ça nous amona. Tu fais ça, il y a mon abino qui za makamba développement spirituel. Ba oyo ba monaki, tout ça na bango toujours avancer. Parce qu'il y a un bateau, il y a un savoir qui a vendu des signes. Il y a un wapi. Ils ont chic, tu es à pour professeur à Pessa Ragnon sauté. À Pessa Andam, le roi de Afora Pessanga, n'a qui vous développer. Il y a un lingara, n'a fandi bal ex Mondaï, Bazave Lopez, Gilles Makaya, Bantamino Merwan, Dr Kinkani, Sido Legui. Bazo, Metido, Zave Lopez, tout bête en arabe, Mova, Mpakabimisi scientifiquement, Bizamboka. Et quand il se dit, oh, mais le fait que tout ça va descendre surnaturel, attend la biso d'autambo na biso, ba makambo toujours. Parce que on a pendé na bona kokité. Makamso mona na lobarato na sala rezata mso zave lopeza pesenga bol. Mais na mutu mso sora zibula moninga, pandi maraki za bul na ngati ba pesa inga zo mo alwa edine. Ata yo so pesenga bul na ba na keza toto weekend chenga bul. Parce que nzambe alobaka souté, akoma ko passer ka par bato. Et on trouve beta grâce au rat na mwalimu sen to kesi kondole. Après awa nini programme rapidement après Atlantico ça concerne les choses. Ah non. Donc tout ça bolelo to beta lobi to peni. Dimanche to koti palanka. Pour bêter les bana palanka. Bon ba ozo Adidas balingi comme ils a dimanche to c'était na Adidas. Orchestre mon Adidas. Basimi base Adidas. Semaine wana toke mabord. Samedi dimanche mabord. Surtout betango semaine au Holanda wana skoto koti Zamba. Dundo na Lunda Norte tokoti Njaji après tokoti na Suka Luka patabeti VIP na populaire après on tozongi Kinshasa ngana beti dada Mikili tata après on a ozonga to bandi chorégraphie pour na Olympia na festival moko ya Toronto ve beaucoup mtanda ko betango mais le quoi papa za souté il fallait ba remplacer mutu baba kinga na ya on a ikanisi ya vena ngartir tongo na vena ngai Elliot Mondo bazara secrétaire général à Wenge mais le fait que tu gardes ka ba base solide abi mutako ya kubeta afuka goga voilà pour tout ça un dernier mot parce que aucun dimba un dernier mot dernier mot nanga eza nango pepele na pesi ba tutu ngola mbote nazo remercier bango ba ona tangi ba kombo ba ona tangi ba kombote bazana biso Chico Saint-Esprit za yuana Simonte Kalava beta ki dada koti lufu akobenda ba système moko boya ki nango déjà Glody Gucci azali tozana frappe Enoch frappe encore on a Kalinga mona pali pera Jordan donc équipe eza bien Elvinho wata ba petit nanga ba masa nanga ba ndeko nanga ba vie nanga ba za l'équipe eza soudé tozo tambola tozo bunda to lobinde na noteke tokomi tozo sala po tokoma pour parce que na et comment idéologie moi j'ai plus rien à prouver Papa Wemba il y a encore beaucoup à prouver Papa Wemba yo boko yo so 6 ans muta ko 6 makambutu azate pour Michael Jackson suka na ye azaka na posa ka yemba ba sisa ko yemba te on idéologie banka parce que babule peut-être Tyson so beta ba combat tout okuta na olifi da beti o swimino yango mikolo ba o swimino
pour bakuta na olifid bazana mo bataison mais bakuta na olifid les savants du pétrole Laurence Okoko bon week-end surtout de besoin bon bon pour toi ça maintenant tu connais parce que je t'ai pris à pied levé au moment déjà OK nene il y a plus na petit kana ke oyemba siko merci vraiment l'affection tout au week-end azo couvrir a relaxa bino au fulu relaxa bino soki pe batu bazate toya okosa batu te to batu tozaki 12 le rôle nanya beta ki 12 le rôle nanya beta ki 23 na o rôle beta ki 17 et demi comme ça beta ki 17 et demi mwana zaki wana azane mutu auta ine bochwana yoka ni lingala nini azo comprendre te ba maki pa voisin na bango donc monte ko polémique ma polémique soki ba beta ki yango bien ba ça so ba image na 2016 ba beti monte la tembe otika monte mais bon baloba baleki biso so baleki so fola ka biso ba preuve banda 2016 ti lelo muta beti ndule ya malonga te mutazo beta biso bazo beta biso ato bandi ko okoki poser nga question nani abeti wapi concert a munene présala ki combien ata concert à $50 au mona gezati bato ko mabeta ndule concert a munene beti na côté ba répétaka uta ba beti lengo be manga balekeli na TV makambo mususu bino fa bo pixar bato ba ke yoka soni est-ce que makambo ya ko mema na TV yango voilà utala ba jelo mo atas bolingo ba na on TV wa uti Côte d'Ivoire mensonge musique à kala oko sa na idéologie o Karim Makonza abeta drum uti mboka mo tete wa musique à mensonge o batuna yo vanda ona amela ne agene na 24 pas vient na biso bodino donc Karim Makonza d'abord bon week-end à toi aussi donc voilà hérité surtout bonne chance nous les lames. Thank you so much. Nepsa ki otoleki bango na mbanga, toleki bango pe na idéologie na spiritas. Donc otoleki idéologie mbanga mbanga esili siko to kebulo.